nonante Jean-Marc Kabunda Kabunda pesi ba misala kwa balobaka tro na kolobela yango lelo. Ok, fimwa kekele bozela kala mingi te. Tobengi Kisave Lutumba Amata. Mata papa 2000. IDPS viva. IDPS viva. Nalingaki na ebiso que to sengeli kozala na esengo makasi parce que c'est la toute dernière matinée où tozali organisé na 2021 pour na tokota na 2022 où ezali année ya ba grande réalisation. Alors on a lingi na poser la question moko yo répondre parce que on a copé ces informations mais na ko transmettre message et puis na fixer yo. Banani balingi na 2023 totika pouvoir. Banani balingi na 2023 totika pouvoir. Banani balingi na 2023 to conserver pouvoir. Est-ce que batu balingi to conserver pouvoir basali wa? Alors tombo lo bono likoro kangaba. IDPS viva. Na lingi répondre ngaka que non rien que IDPS 2023. 2028, 2033, si vous connaissez son ressort, alors pour conserver le pouvoir, il te faut un grand travail. Travail, on a ensemble dans la hiérarchie du parti, parce que la stratégie politique, la vision politique, en plus, on doit communiquer, l'Ibana et Zaliko Utanakati à parti. J'ai parlé avec un ami, Bozaba Jalelo, il y a Serge Kabou, il y en a les présents, Aïjama Kabouna Kabouna, la vie, oui. Soko combien on a Jalelo, Rosali Jalelo, beaucoup positif. Comment? Lorsque Tozaki Nakati en opposition, le 1er février 2017, Etienne Tshisekedi a Koufi. Tout combattant Siba qui nous doit le bien, aïe. Moi, Tozaki pour mais ils ont battu Oyo, ça qui dit son courage. Oyo, Baloba qui toko Kennedy, qui n'en a souka toko relever des filles et toko conquérir le pouvoir. Nous avons conquis ce pouvoir avec le président Félix Antoine Tshisekedi, le président Aïjama Kabunda, le CG Kabouya, qui s'est fait aussi assister par le grand combattant, ainsi que tout l'exécutif. Vous voyez combien de travail va voter. Et bon, ceux qui doivent accepter mon amour, qui par rapport à la constance Nabango, et comme il dit, nous les soutenons parce qu'ils sont passés sur le chemin de la corruption. 6 millions de dollars et ya 3 millions de dollars et ya awa. Mais Balobaka, tous en a posé un bon côté, mais tous en a posé un côté. Le peuple ko yango lelo na lingina influencer yo, au comme un esprit, ya ko délivrer peuple congolais peut conserver pouvoir. Na pas si bino bote belé, merci beaucoup. Ok, tobengi boyo ka programme. Tozo yamba siko Mandela. Président Mandela sima Josué. Sima ya Josué toyambi yokason. IDPS viva. Nalobi oyamba président Mandela. Sima ya Mandela Josué. Sima ya Josué yokason. Tokoko bakaka timu konzi ya kokota. G90 Razali. Bobi bete la maboko G90. IDPS viva. Etienne Tshisekedi Lumba viva. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo viva. Il faut qu'on réponde sur le cas parti. C'est le président Mandela, Parlement debout, Dr Etienne Tshisekedi Kabamba Bokassa. IDPS viva. Etienne Tshisekedi Wamulumba viva. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo viva. Merci. Lelo Toyebo Nakoyoka, le secrétaire général Okise Kabouya. Et à Koloba, Batunyo Sebakofongo na Matoi Bakosalini, Bakoyoka.
touti kolanda na bino banyangala kata moko bake na Kisangani bake koloba buzoba na kombo chef de l'État lelo Kise Kabuya akoloba po bango nyonso basanini bayoka eza boye te tobeta le Kise Kabuya maboko makasi. Chers combattants, moi rappelle Mouké oyebi ndenge tobundi mpona kozwa pouvoir oyo. Et il faut combattre le pouvoir oyo ti mokolo so bosalini akoya eza boye te. Fachi azananu eza boye te. Na minito Fachi vendredi azokita na mabele ya bakoko na ye eza boye te. Na minito Mbujimai eza l'oreille. Élection na 2023 ezali mutoko to se mobiliser l'élection 2023 to pesa Fachi Beton majorité parlementaire eza boye te. Il faut to pesa Fachi 499 députés nationaux eza boye te. Oyo kotikala batikala kokabola eza boye te. Merci na sepeli mingi tozebele na suki awa. Ok, boyoka bien nazoloba boye tozobenga Josué avant yokason amata tokosenga di progrès bapesa biso na nozembo puisque baumeli trop nalobi avant yokason amata di progrès akobeta nano tobeti maboko makasi toyambi président Josué. IDPS viva! IDPS viva! Pachube! Tozali na objectif kaka moko. Toyebi ke lelo ezali matinée ya suka ya mbula. Matinée ya suka ya 2021. Tokoyeba lelo touti wapi tozokende wapi tokomi wa. Toyebi bandongolo misu oyo tozali na bango na union sacrée baye na ndenge ya hypocrisie. Hypocrisie na bango tozole na bango bazondima te. Boyokaki bandeko ya MNC basalaki déclaration lobby. Wana koloba ke candidat na bango na 2023 ekozala Jean-Pierre Bemba. Est-ce que le roi ekobangisa biso? Ekobangisa biso? Tango tokendaki na 2018 Fachi Beton tosengaki appui ya motu mosusu. Fachi Beton azali mwana ya Nzambe puisque aza na discours ya kotenir na 2023. Moto akobangisa biso aza te. Yango combattant, soyez vigilant, préparez déjà base na yo, puisque 2023 élection ezali. Qu'on sous-estime ici ozali, préparez candidature na yo. On a le candidat député provincial, on a le candidat député national. Makambu ya koloba lelo ebele ezate puisque mutu akopanza ndeke azali yeme yo Kise Kabuya Chilou ma micro donc je vous remercie. Bon, nous avons corrigé place puisque nous avons mabe. Na lobby boy ba président baza ibele. Sima ya ba di progrès ko beta yoka so zo loba. Sima ya yoka so ba président mususu bazali. Exemple oui, sima ya yoka so tozana ba na moni ba René bazawana ba président baza ibele. Bon, na bengi di progrès bo banda banzembo sikoy micro yango. Allô. Oh, vous n'oubliez pas. Comment vous n'oubliez pas. Pachazo sala de moyo sala. Bozoni maya mote. Akomare. Pachazo sala de moyo sala. Bozoni maya mote. Oh, vous n'oubliez pas. Comment vous n'oubliez pas. Pachazo sala de moyo sala. Bozoni maya mote. Akomare. Yabakoko. Oh kaka buzoba na buzoba bajalou ya Congo tala badomolo biso tala batikali na soni bajalou ya Congo bajalou ya peuple tala batikali na soni oh tandesa na moka mutu wasale lokote atika Congo kaka mabulu na mabulu tandesa na moka
Oh, discuter na moka, kabila sale no kote, atika komoe, kaka kuluna na kuluna. Discuter na moka, kabila sale no kote, atika komoe, kaka kuluna na kuluna. Oh, mwana Etienne, obali ya mama Denise, Félix Antoine, asama boko pembe. Oh, mwana Etienne, obali ya mama Denise, Félix Antoine, asama boko pembe. Oh, Sacha Kabuya, mwana papa Etienne, Félix Antoine, asama boko pembe. Sacha Kabuya, mwana papa Etienne, Félix Antoine, asama boko pembe. Santo Bajalo Komoe, Bamo Babo Iko Salela ide ya pepe, Yemba Bajalou, Bamo Telambe la gratuité, Nazenema, Bajalou Babo ya état de siège, Bajalou, Bajalou Babo ya ido secret, Bajalou, oh Fachi Bato, Fachi Bato, oh Facha Samogoti, oh Facha Samogoti, oh Masasa, Tene Pasae, oh Sekobo Ifachi, mélange en verre, oh Sekobo Ifachi, Pasae, oh Sekobo Ifachi, oh 2023 Toyambi président Yaka Nani patience Yaka 2 minutes après yo kason salanoki Zembo bozo yamba mokonzi na banzembo bolemba te 2 minutes to bengi yo kason IDPS viva IDPS viva Fatime Ozala na esengo IDPS ifotoza na esengo Bango nyonso baoleka me IDPS akotikela seconde na se IDPS viva Chers combattants na ABC bino que le mal était profond Wana elinga kesila na mukolo moko te mboka oyo ba détruire yango lelo te ni tete Félix Antoine Tshisekedi tolinga kitobenga malelo ba congolais te de père de mère zawa et de père viva toza na fati akosala musa ba mususu ba koma mbeya bazo yeba te to banda wapi to suka wapi bazangi discours bola kisangai opposition oyo kolakisa biso politique na Congo aza te bazela bino bisika nyonso bobebisi bolingi de pesa ye lelo o compare 18 ans na 2 ans ezalaka bazela biso bapesa biso 18 ans lokola ndenge bango basalaki 18 ans bongo to compare nasuki bayebisinga nasi ok to bengi yo kason to pesi yo 5 minutes jeune onate botombola maboko bana Jean-Marc Abonde jeune onate yo kason to pesi yo 5 minutes bobeta maboko makasi to yamba président yo kason IDPS viva boza malili bobani afati beton bozala na isengo tata azali tobeta maboko boyamba président simana yetu boyamba pe ba président mosusu kamwena nsapu
Mata le condom. Ok, merci beaucoup, merci. IDPS vivant. Ah, tu es matanga, tu sais, vous prenez ma maman, ma papa. Bétane, ma boko, ma casse pour la facture et tout. IDPS vivant. Qui vivra frère? Yo kanabete bien ni solo. Nazalaki. Na mwana mwasi moko ayaka na bébé. Et pas nangai. Alobi bazoluka ngai, bazolinga kosala boye. Aotaki makala. Tant naziye na limite na koki fallait soki na sali yango te. Balobi yango ezali non assistance à la personne anda. Si manango na yoko ka histoire qui est à mwasi ya tata moko. Boyebi histoire wana. Mwanga wa tambo wa. Ayogini. Beta maboko bana fachine. IDPS viva. Nakomi. Bayebi ngai ke. Donc tout élément entrée à CG. Ok.
UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Boyokanite, Obosani, Tobandela. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Maboko. Nakosenga ndenge twali awa mokonzi ya mampinga akoti toyambi ye mpenza ndenge toyambaka te boye te nalingi biso banso na esengo ya ndenge toyokendaka na suka mbula tolakisa esengo wana na makambo maso tokosala awa ebongo nasengi bino soki tokoki kotelema ta moke tobeteli secrétaire général maboko makasi tobetele maboko makasi bopesa esengo na UDPS lakisa elongi ya esengo po esengo ekomela biso awa lokola ngongo esali mingi ngongo epusani mingi esengeli matine na biso ebanda na bongo tokopesa bakantone hymne du parti.
Bombatissez-moi volume ndambo parce que Oyo ezali matinée ya Sukambula 2021. Vous voyez bien que l'IDPS ezali parti au Nzamba Tinda na mokili ya RDC pour la compétition non seulement la RDC mais l'Afrique tout entière. Le véritable parti du peuple congolais. Bombatissez-moi volume ndambo. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Le parti le mieux implanté. Le parti le mieux le parti le mieux instruit. Le parti de la vérité. Défenseur des droits de l'homme. De l'intégrité territoriale. Celui qui a été pour la bonne gouvernance. Porteur du changement en Afrique tout entière. Maboko pour la bien. Merci. Et Yokani que gestionnaire au quotidien à parti Augustin Kabuya Akoya Yamboya wa Topé c'est quand même meilleur que ya Noël Oyo na Mobumo Sika Tokokota 2022 pour tout yebi que toujours kinde vers 2023 victoire ya IDPS à tous les niveaux. Nous avons ce micro et pas ya Moninga Nangai Kalinga. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci beaucoup. Nakou Sabino Mingite na Koloba. Maloba mangai mazali mokuse. Nakubenga bobele. Oyo to qualifiaka. Commandant. Chef d'état-major ya UDPS. Mokonzi Mampinga. Général. Acteur 47. Atelema. Yakopanza. Yasanale koyebisa biso. Maboko pour le général AK-47. Et c'est ma classe qui a accompagné Maboko la bine accompagné le général.
Botiki ba occupation na bino ebele Boboya toya kosolola na bino Tulingaki tozala biso mibale elongo na président na biso ya parti l'honorable Jean-Marc mais vu ba responsabilité aza nango côté à parlement à s'excuser pe atindeli bino mbote boya mbote à président parti Ok, merci beaucoup. Nakanisi to convoqué matinée oyo parce que esali moi mikolo kolo ngala téléphone ota régie wana balongo la pe téléphone moko ezawana ndezo skriba nini noso to convoqué matinée oyo ezate que tozo sala compétition moko na songolo pakala comme d'habitude biso de fait solo la kana base na biso eza boete matinée politique eza initiative ya fait docteur Étienne Tshisekedi fait docteur Étienne Tshisekedi paix à son âme il initia matinée politique a initié matinée politique pour nini a initié matinée politique pour tous à la cana même élément de langage pour na base azalana compréhension makambo ndenge hiérarchie à parti pe ezali kokende tokani malamu parce que ba mouton noir ba profitaka mingi soki toza ko communiquer na base te babandi koya kokotsa babiloko a lukuta pona ko démoraliser base IDPS viva nayokaki ba mususu balobi ke no babotoli secrétaire général fongola ya permanence ya ngonde bomoni azali koya tete eza bongo te bandeko na ngai mingi na sololaka na batoyo babatelaka biso na bokono baminganga bayebisaki nga ke coronavirus eza komata na ndenge ya muke te bahôpitaux nyonso ezali ya kotonda mais moi en tant que responsable du parti gestionnaire au quotidien ya parti nakotika ba membre ya parti bakufa po tolingika kokutana c'était ça le vrai problème
Même le lotango on a bengi sibinoa, je l'ai fait malgré moi, puisqu'il était nécessaire de communiquer na bino. Toyokani? Na bengi sibino pamba te. Na bengi sibino ndenge na annonsaki bino ke na niveau ya hiérarchie ya parti, président ya parti, secrétaire général ya parti, na bandeko toza na bango na exécutif ya parti. Tomonaki ke il était important pour la nomination nyonso ekoya to consulter batu ya parti pour bayeba vérité ezali wapi kota nini parti azali na yango soki okombo ebimite oloba te ke ono bazali koteka ba poste bazali kosala boye ezali bongo te. UDPS viva! To convokaki batu to bandaki consultation na biso na bandeko ya exécutif ya parti na exécutif ya parti to pesaki bango kota na bango po bayokana bapesa biso bakombo ya batu oyo baza ko répondre na profil toyokani malamu. Quota ya exécutif ya UDPS ezalaki réparti de la manière suivante. En tenant compte ya zone linguistique. Totiaki yango na 4 zones linguistiques. Bandeko oyo tobengaka bandeko ya Grand Bandundu na Congo Central bazalaki place na bango moko. Topesi bango kota na bango. Bandeko ya Congo Central bayokani babimisi candidat na bango. UDPS viva! Tolingi lukuta ya ba mouton noir. Oyo basalaka ba ojo ya lukuta. Bazoko saneti balanda baboti na bango. UDPS viva! Bandeko ya Congo Central batrouvaki solution na bango kombo. Toleki tokena bandeko ya Grand Bandundu. Bandeko ya Grand Bandundu ti lelo batikala koyoka na ta mukolo moko te. UDPS viva! Pour finir balobi boye. Biso ndenge toyokani te toza kozongisa makambo nyonso na maboko na bino yo président ya parti na secrétaire général bo décider nani akokende ko représenter biso bato ya Grand Bandundu. UDPS viva! Na bandeko oya Congo Central naza koloba liboso bapanzi sango bapesaki mbongo boni poto maintenir bakombo na bango puis balobaka ke kabunda zote ka ba poste kabuya zote ka ba poste. Lelo tolingaki bango moko bapona. UDPS viva! Me botala ke tango tokomi na bandeko ya Bandundu bayokani te. Lobi soki totalika na kati na bango toponi mutu bakozonga lisusu epa na bino bateki ba poste. Est-ce que likambo akoteka poste ezali awa? UDPS viva! Tokei na bandeko oya Grand Équateur na ancienne province orientale. Bandeko ya Grand Équateur discuter na bango bayokani bapesi kombo. Toyokani madame? Bobete la bandeko ya Congo Central maboko pona sagesse na bango. Bobete la pe bandeko ya Grand Équateur maboko pona sagesse na bango. Tokei na bandeko ya province orientale bango pe badiscuter babimisi kombo na bango. Bobete la bango maboko. Bobanda kotuna batwana bopesa kimbongo boni epa secrétaire général. Tokei na bandeko ya Grand Kivu
Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema. Kuna pe badiscuter bayokani bapesi biso bakombo bobetela bango pe maboko. Tokoti na espace mususu o na bengaki poule de la mort, espace ya Grand Kasai. Bawana bayokani te ti mokolo lelo. Toyokani malamu. Sikoyo balobi boy toyokana. Balobi d'abord basalaki rapport na bango, balobi toyokani. Tango nazwi kaka rapport boye babandi koswana soki mutu aza na mbeli pembe na kochuba moninga. UDPS viva! UDPS viva! Tolongo wana tokeina ya Ligue des Femmes. Topeli bango kota na bango, to déterminer yango. Mais tango ya ko proposer ba candidat koleka kota o topesaki bango. UDPS viva! Bapesi il faut boye ba biloko wana. Il faut boyoka biloko wana. Batie biso devant un fait accompli. En d'autres termes, balobi bopona kaka na ebele wana o bomoni ekokoka nde bokolekisa. Ba mama Ligue des Femmes bazali wana. Est-ce que bapesaki biso mbongo tango bapesaki bakombo oyo? Bapesi biso mbongo te. Naza koloba devant ba journaliste. Puisque lobby mususu akokende azangi eloko akoloba oh kabunde na kabuya bazoteka ba poste. En tout cas bazoteka ba poste. Tango naza koloba awo oyo apesaki mbongo na ye aya ko réclamer ngai yango awa. Oyakani tokei na Ligue des Jeunes. Ligue des Jeunes bango pe basali boye. Topesi bango ba kombo, topesi bango ba poste na bango. Bango balobi boye. Biso tokopesa à chaque poste 3 noms. Bino bokende kopona na place na biso. Toyokani malamu? Boyoki place biso toyaka ko intervenir pona ko désigner batu. UDPS viva! Est-ce que place oyo likambo koteka poste ezali? Soki bapesi 3 noms na poste moko. Stoko pona ka kombo moko place wana. Eza boyete. Siko soki toponi kombo moko, yo baponi yote. Boko kende mbangu epa ba kombata ono, baza koteka ba poste, baza kosala biloko wana toyebi yango te. Bo fongola matoi mutu aya kosakana na bino lisusu. Toyokani malamu. Tolobe nayebisaki ebele boy. Lokola biso tozalaka na dépôt ya koteka ba poste ya mbala o tolingi carence esala manango ba poste ya koteka ezala teme bino moko po proposer biso. Toyokani malamu. Tosilisi wana tokei na Fédération de Kinshasa. Batu ya Fédération de Kinshasa topesi bango kota na bango. Topesi bango kota na bango. Toyoka na malamu. Po na yoki biloba loba ebele toza ko signer pétition, tozo sala memo puisque toza ko se retrouver te. UDPS viva! Toyoka na malamu. Ozela ngai nasilisa nanu. Biloko wana kofinga mutu te. Biloko wana etushaki nga mingi. Oh non, consultation ngo eza malamu te po ba consulter biso ba cellulaire te. Mais mes chers frères, toyoka na nanu malamu. Soki tolobi to consulter ba président cellulaire. Cela veut dire quoi? Même traitement auto-réservé par le président cellulaire à Kinshasa, il faut autant pour la Congo mobimba to consulter ba
président cellulaire nyonso. Est-ce que secrétaire général ayebi ba président cellulaire nyonso? Batu bayebi bino ezali ba président sectionnaire na ba fédéraux na bino. Ngai batu oyo nako sanctionner soki nyamu ezali na kata ba cellule, ce sont les présidents fédéraux. Malheureusement, IDPS viva. J'étais choqué. Nayoki batu babandi koloba. Oh non, biso base baza ko reconnaître bisote. Non, même président fédéral a sa responsable ya base, mes chers amis. Tosala kabiloko ya sonité. Yo koluka ko imposer ignorance na yo na batu oyo basala musala wana. Puisque ndenge nazali boy. Na bandaki d'abord section fédération tina niveau national lelo. Ezana eloko moko te mutu akoya ko expliquer nga biso tango tozana niveau a cellule. To banda ko tuna fait docteur Pongo Makambute. To banda ko tuna Remi Masamba Makambute. To banda ki kokende ko solola na ba fédéraux. Ba fédéraux nde bazalaki ba courroie de transmission entre biso na hiérarchie à parti. On ne peut pas inventer la roue puisque yo zaliwana obengi baninga na yo bomeli soki nini allez tozo sala memo tozo sala memo. Est-ce que vraiment c'est responsable? Comment bokoki kozala chaque fois ko humilier ba konzina bino à parti boy? Et puis ba mususu balobi boy. Non, biso toza ko se retrouver te. Mais naza ko insister place wana puisque nakoki ko comprendre batu nyonso. Mais sauf batu oyo bazali ko gérer ba structure de base. C'est ça. Nous avons 67 fédérations. Soki tozui kaka kota o biso ba pesi biso. Mais soki tolobi ke à chaque fédération to pesi bango kaka poste moko. Ligue des femmes bakozelo côté, Ligue des jeunes bakozelo côté, Commission égalité hommes-femmes bakozelo côté, École du parti bakozelo côté, Parlementaire debout bakozelo côté, nalobi ke sikoyo IDPS viva. Sikoyo même ici nous avons 4 fédérations, il y aura seulement une seule fédération qui va bénéficier au détriment des 3 autres qui restent. Biso toza kosala musala wana par amour. Mais nous demandons seulement qu'il y ait un minimum de respect. C'est ça. Oza président cellulaire ya libosote. Oza président cellulaire ya libosote. Puisque de la même manière que yo kobenga baninga na yo. Bolobi bozo sala memona bino contre hiérarchie. Ngana koloba bravo. Lobi okomona président cellulaire mususu abimi na cellulaire. Okomi ba cellulaire mi balé. Nous ne pouvons pas fonctionner avec les gens indisciplinés. Soki yo président fédéral na yo a expliqué yo réalité ya makambo. Lelo na gouvernement central otoza na yango. IDPS toza na ba ministère boni. Est-ce que si ministère wana déjà ko représenter valeur ya IDPS? Soki tolobi que non batu nyonso bazwa. Nous avons 26 provinces. C'est-à-dire, chaque province, il faut un poste ministériel. Vous allez regarder que nous n'avons que 6, c'est-à-dire 20 provinces et Salinini et Kwei. Est-ce que Wana et Komisabatu Bakufa? IDPS viva. Nalingi Koyoka Babuso Bawanate. Président fédéraux. Je m'adresse à vous. Dès que nous apprenons encore que dans vos milliers respectifs, il y a des moutons noirs qui se laissent manipuler, il faut que vous avez suspendu ces gens-là. On ne peut pas continuer à blaguer de cette manière. Je vous dis qu'on ne peut pas continuer
à attendre des bêtises. Si vous ne le faites pas, moi je vais vous suspendre. Ça, je vous le dis. Non, vous avez évoqué Konekate. Je vous parle avec mon cœur. Nayoka ki ba mususu balobi, nous allons saboter la matinée. Nalobaki boye. Soki mutu ayoki posa ya kokende na makala aya kosala musoba wana. Tout a été mis en marche pour qu'il n'y ait pas des moutons noirs, des agitateurs, au Bakoya, pour indisposer partout. Tokani madame. Après étape, il y a la fédération de Kinshasa. Nous avons pris langue avec les fédérations de l'extérieur. La fédération de l'extérieur, Topesi Bango, Kota na Bango, va respecter pe Kota na Bango. Obete la Bango Maboko Makasi. Tosololi Naba fédération de l'intérieur. La fédération de l'intérieur. Tango tozu Kota na Bango. Tolobi tokopesa bango mondenge nini. Tobandi kobenga telle fédération en rapport na entreprise zoeze panaye. Yo tokozwa teke likambo par exemple etali chez Camille. Tozi o Rubangi pototindo kote wana. Vous ne voyez pas que nous avons créé des problèmes. Puisque bato ba vivaka na Jekamil, ba yebi Jekamil po ba kende wana ta na po ba bazobeta ba photo na bango. Ba yebani na ba travailler wana. Toza na problème par exemple que non, tokotia ata administrateur na miba. Mais tokoya bozoyo mutu na Kinshasa wate, tokende kotio kuna. Tokozo batu oyo bazali kuna, ba fédéraux bazali kuna, ne ba yebi makambo wana. Tokani malamu. Mais Babylone Konyon Soyo, il faut être né intelligent pour réfléchir de cette manière, de façon que makambo ke de malam. Mais okomona mutu na ignorance na ye, aya bandi koloba loba. Non, ce n'est pas du tout responsable. Tobenga ki bande konabiso ya commission égalité hommes et femmes. Tosengi bango ba pesa biso. Bango pe ba respecta ki kota na bango bobetela bango maboko. Tobenga ki bandeko ya école du parti. Bango pe balingi baza la modèle pour esa école du parti. Oui. Topesi bango ba déborder na kota na bango. Bakei au-delà. Lokoso. Balobini binobo décider na place na biso. Esa boité. Tobengi bandeko na biso ba motocycliste. Bango nyonso boyebi ke ekomaneti ba wengeti. Na bengi saki bango nyonso. Na bengi bango nyonso baye awa na responsabiliser bango. Bango bakei effectivement chaque groupe a respecté quota na ye. Bobete la bango pe mabo. Tobengi si le konabiso ba sectionnaire ya ba entreprise. Topesi bango quota na bango pe ba respecté quota na bango. Bobete la bango maboko. Tokomi na bandeko tobengi bakolo masolo. Parlementaire de vous. IDPS viva. Non, écoutez, Makoyeb Sabino Boye, ceux qui ont moni un cadre du parti, quelqu'un qui se réclame de l'IDPS,
mais à reconnaître les parlementaires de côté, il faut qu'on vérifie malamu. Udopesa viva. Olanda malamba kamana za koloba. Lobi bakobengo balobi bateki ba poste ane yope osali po toyoka na malamu makambo na za koloba awa tobando pesa bakota toza kosenga bato ba respecter profil eza teke po lobi ke s'il vous plaît les amis basu commission wana balingi yango te. Bon, l'article la binobolo banane. Ba parlementaire debout. Attendez na komisi bango. Na pesi bango kota, mais bango pe ba triple kota wana. Balobi yoko pona biso. Na pesa ki bango kota. Bango ba pesinga ba kombo ebele bango pe soki toponi bato na kati na bango po bango bazalaka ba spécialiste bakokonvoke bato na tongo lokola ye ndenge moto azoloba moto akotuna ye motuna aza te ekoleka nango kuna na UDPS kabunde na kabuya bazoteka baposte oyokani oyoki ke bango batie lisusu hiérarchie à partir devant un fait accompli. Tokani malamu toko décider na place na bango bamosusu banani bandeko na biso bamiyebi déjà ba force du progrès bon bobeta nani bakomesana IDPS viva! IDPS viva! Buimbete la maboko makasi. Nalobi ke bandeko ya force du progrès. Tango na consulter bango na ebisi bango boy. Ezana bato ebele bakanisaka ke na kati na bino bato amayele o bazana ba diplôme à université bazate. Bomemelanga candidat oyo akozala na diplôme ya licence. Basangani bango pe batie biso devant un fait accompli. Bamemi biso ba candidat misatu
bango nyonso baza na ba diplôme à université balobi bino moko bopona. IDPS viva. C'est pour vous dire quoi? Batu nyonso nazali kotanga awa. Oya pesa kibisota ata $1 na ye atombola musapi. Mais lobby soki kombo ebimite bokoyoka bateki ba poste. Bon. Tosuki wana te. Tokutani na bandeko na biso ya corps ya ba élite scientifique. Corps ya ba élite scientifique topesi bango kota na bango. Bango pe bapesi biso bakombo au-delà ya kota otopesa ki bango. Tobe tozwi bandeko oyo babengaka les savoirs élèvent une nation. Eza groupe ya ba professeur lisusu oyo batangisaka kote ya IPEN. Eza groupe d'études. Bango pe bapesi biso bakombo oyo ekei au-delà ya kota topesaki bango. Tokomi na étape ya ba mouvement associatif. Kuna nde opesi mbwa boye. Bapesi bakombo na ndenge ya désordre. D'abord bango moko baza ko se contester. Baoyo babengi bao ba 100 jours. Baoyo nayoki babiloko ebele. Ba mususu babengi bango bakuyakuya. IDPS viva. Boimbetela maboko makasi. Ndenge wana na lobi bon. Biso makamboyo biso moko toko décider. Toleki wana toza na kota oyo totiaki ya ba personnalité politique ya parti. Personnalité politique wana bazali banani. Batoyo ba dirigeant parti oyo tango biso tozana na ba cellule, tango biso tozana na ba section, ba mususu bakufa, ba famille na bango etikala, il faut tenir compte ya batu nyonso wana. Nde ba consultation bomonaki naza ko se déplacer nazo kendo kutana na ba papa nyonso. Tobandaki na consultation ya ba personnalité politique tokendeki kokutana na famille ya fait docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumbu. Na kende ko consulter maman na biso puisque elle a droit au chapitre au nom ya chef ya parti Etienne Tshisekedi. Parce que l'obita mobako sabino que non mutuana maman Martha proposa que lobi et comme ya boy non yeba malamu que maman Marthe a un mot à dire sur le parti comme fondatrice ya parti. Tu connais madame? La consulta qui est a pesingape oya zalaki na na longo wana nakutani na groupe ya ba cadre na biso oyo boyebi malamu. Maître Kondo, Maître Zakari Kenda, Maître Benjamin Bajikijai, Maître Joseph Lungunu, Ndeko Pole Pole, Bayaki Pe Bapesinga, Bakombo na bango, Pefe na bango yango. Naza ko inventer babiloko te. Tango totiki bango, tokutani na bandeko oyo bazalaki conduit par le secrétaire général honoraire Ndeko Jacquemain Chabani. Yepe aye na liste na ye abatu na ye apesi to enregistrer yango. Totik tolongo wana puisque il faut boye babiloko nyonso oyo. Tokutani na bandeko na biso oya tokutok nakende ko consulter pe famille ya fait docteur
Pongo, ancien secrétaire général. Nakendeki pe ko consulter famille na ye po bango pe baloba o bazalaki nango to sololaki na bango na longwe na nzela na ngai nazali kokende boleka bisika nyonso wana botuna batu wana soki bapesaki nga kanyaka. IDPS viva! IDPS viva! Tolongwe wana nakendeki lisusu na équipe nangai kokutana na ancien secrétaire général honoraire ndeko Alexis Mutanda. Nakutanaki na ye adirishaki parti oyo ndenge naza ko dirija ngolelo. C'est comme ça que na banda ko consulter batuana puisque il faut honorer bango. Yokani malamu. Soki Valentin Mubaki azalaka na parti na yete nalingaki pe ko consulter ye. Soki Bruno Mavungu azalaka na parti na yete nalingi. Yokani malamu. Nde vraie unité ya parti yango wana. Polo ba unité te pona ba intérêt privé. Yokani malamu. Tango tolongwe wana nakendeki ko consulter pe famille ya président fédéral oya kufa ndeko Blandard Chimbombo. Na consultaki pe famille na ye puisque azalaki doyen ya tous les présidents fédéraux ya Congo Mobimba. Tokundaki ye dernièrement tata mokonza ekola yaki na matanga wana na cinquantenaire na solo bango. Na consultaki pe famille ya ndeko na biso oyo Jacques Ilunga. Na consultaki pe ndeko na biso papa na biso Marcel Mbayo, le tout premier assistant ou directeur de cabinet ya fait Etienne Tshisekedi. Marcel Mbayo batu ya kala bayebi ye. Na consultaki lisusu bandeko na biso ya groupe babenga ka groupe de Lemba oya Manzila. Tokani malamu. Na consultaki batu ebele me botu na batu wana bapesaki nanu mbongo. Ba PV ya batu nyonso wana ya Ngoyo. PV ya école du parti ya Ngoyo. PV ya égalité hommes-femmes ya Ngoyo. Ba PV ya ba père debout ya Ngoyo. Puisque mutu mususu akoyebisa oke non biloko wana kabu ya zokosa eza bongo te. Oyo ezali PV abandeko na uti koloba ya groupe de Lemba wana. Oyo eza acte de désignation ya famille Pongo ya Ngoyo. Oyo eza PV ya bandeko ba parlementaire de Boulisou. Oyo ezali PV ya bandeko ya exécutif. Oyo ezali PV ya bandeko ya Ligue des femmes. Oyo ezali PV ya bandeko ya Ligue des jeunes. Oyo ezali PV ya 4 fédéraux de Kinshasa. Oyo ezali ba candidature ya bandeko Force du Progrès. Force du Progrès. Ndenge na FCB ba pesa ki 3 kombo yango pe ezali awa. PV na bango pe yango. Ligue des jeunes. Oyo eza ya ba mouvement associatif. Oui. Papa ya bane belé. Mususu oyo eza bandeko ba motocycliste. Mususu eza bandeko ya Libanda Fédération de l'IDPS extérieure. IDPS viva! IDPS viva! Bomibete la maboko makasi. Nasali restitution epa na bino ndenge na annonsaki bino ke toza kosala consultation. Nayokaki ba audio moko eza kotambola bolanda biloko wana te c'est du poudre rosier. Bokomona kaka bato bayaki consultation wana
nde bakombo na bango ekobima kuna. Tokani malamu? Tokani? Et puis nalingi sikoyo nakota na makambo oyo ebele bayelaki awa. Makambo bato bayelaki awa. Il faut tout solola. Ni bobeta nanu quelques nzembo avant to banda sikoyo. Makambo toyelaki awa. Les secrétaires les plus généreux. Yamba Fatiye, Fatiye, Wanatare Fatiye, 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 Fatakiti Mafafa Fatiye, Fatiye, Abisa Tolobi, Fatakosala, Emana Demana Demana.
viva! IDPS viva! Bon, napesaki bino déjà bapoint oyo tokosolola lelo. Point ya mibale eza ya tata mokonzi ya ekolo. Tata mokonzi ya ekolo asalaki ba lancement ya ba travaux o bobengi chile genou. Tata mokonzi ya ekolo, si tout va bien, akosala mobembo na ye na mokolo ya vendredi. Akosala mobembo na ye, akotambola, akobanda a partir ya ville ya Mbujimai, Kabinda, Sankuru, Kananga, Chikapa et puis azongi Kinshasa. IDPS viva! IDPS viva! Eloko ekamusinga ezali nini? Natika lomona bazosalela mutu campagne po baboya ye epa na bango te. Mais tous les petits politiciens arrivistes ekomaki kaka ono kuna balingi koyoka kombo Félix te. Mais lelo kende na ba compagnie d'aviation aw place ezali te. Ngai moko nayebi te soki nakozwa place. Naza na bato ebele ba membre ya parti efo tokende na bango. Mais baza koyebisanga ke secrétaire général ba place ezali te. IDPS viva! Babundisaka mutu epa na bango te. Ba mikolo balobaka boye. Mwana ya bato bamemaka ye soki alali pongi. Soki afongoli misu akoluka ye ba mama na ye. Toyokani malamu. Toyokani malamu. Ça ne sert à rien. Ya ofutaka naniana lobelo komaka. Nani koyebisa bato boye. Nayoki ba makelele ezebele. Bato balobi 2023 mutu ata moko akovote Félix Azate. IDPS viva! Mais na 2018 kaka bato moko basolo bana na 2018 bavotaki ete mais abimaki président de la République batelebisaka volonté ensemble te. Nalobaki il faut tolobela makambo oyo esalaki makelele ebele. Nabandaki ko observer naza kotala bato. IDPS viva! Na koyebisa bino bongo. Soki yo oyebi likambo te tunaka. Okotuna po anini? Bato amayele balobaka l'intelligence humaine ne peut tout connaître. Eza na likambo yo koyebela awa moninga pa ebeli wana osangisi mayele. Dossier d'actualité où esalaki makelele ebele. Ezali ya liboso libération ya président national ya INC Vital Kamerhe. Bato ebele bamisalaki ba juge, ba mususu bamisali ba avocat, ba magistrat de circonstances. Voilà. Bandeko na ngai. IDPS viva! Viva! Kaka place mo tango baza ko accuser tata mokonzi ya mboka que Vital Kamerhe aza prisonnier ya Félix Tshisekedi. Skaka biso moko tolobaki que non, justice nde kangaki ye. Eza boyete. Mais comment expliquer justice moko biso nyonso tobane ko se référer wana et libérer mutu moko wana? Oh, Félix nous a déçu à décevoir Yonani. Ok, président de la République, n'est président de la Cour de cassation. Non. Ici, ok, Moutou a déposé qui plainte contre le président INC, comment est Félix Tshisekedi. Nayoki ba mususu, oh, Totumbi Babine.
Oh, va décevoir bisoté. Ceux qui ont, moi sinon à décevoir yo nanda ou bien mo ba na décevoir yo, engager bisonyo sauté. Tokani malamu. Biso tomona ki likambo tata mokonzi ya ekolo place wana. Puisque voilà ces raisonnements là où ça nous amène. Tango yo lobi ke o makambo to sepelité. En d'autres termes, vous confirmez la thèse selon laquelle Tshisekedi nda kangaki kamere bomoni teke na famille politique na ye batu ba sepelité. Non. Tu n'es qu'un ignorant oyibi makambo zali ko sala te. Tokani malamu. Likambo tata mokonzi ya ekolo place wana ezalaki. Mais là où je n'étais pas d'accord avec nos amis de l'INC, et belé babandaki koleka na ba chaîne de télévision basa kolobo non, Kamere c'est un prisonnier politique. Kamere toza kolinga justice ya solo esala musala. Mais comment expliquer tango justice esali musala? Groupe d'individus moko boye bandi ko funda tata mokonzi ekolo bango bakoti na ndako balali babimite pona koloba ke non. Tata mokonzi ekolo mutu a libéré président na biso te. Justice ne libéré ye. Ndenge batu basala ka bongo. Eza bolete. IDPS viva. Batu oyo naza koloba bino ba président ba parlement debout. Oti kaka komemela ka biso ba mouton noir na ba mercenaires de circonstances. Batumbi ba pine. Ba pine yango. Botumbaki yango. Place yo tumbaki pine wana. Ne place ya cour de cassation yango wana. Soki batu bazalaki na force ya koyeba vérité si la libération du président national de l'INC balingaki ba se référer na cour de cassation. Eza koete yo zo ya wana limeto biso to siliki di osilike lina loba mwasi no apemelo biloko kolia oyo kokosa koto IDPS viva IDPS viva likambo ya IDPS na makambo wana ezali ngai batunaki nga na mopanzi sango mosusu. Quelle est votre réaction par rapport à la libération de Vital Kamerhe? Na yanola kiebo na lobi bayebisi oke cour de cassation moko monango Augustin Kaboui. On doit répondre ngabo. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a un Congolais abandonné pour la liberté provisoire. Il y a un autre groupe, il y a un juge congolais au bandimi pour ça y est liberté provisoire. Si quoi les Camerounais sont un problème on a et moni partout ba occuper ba chaîne nyons ya télévision. Comme babande koloba na français, bakanisi ke bazolo ba makambo ya kitoko. Or tijemu. Il faut se méfier de ces gens-là. Ils avaient étalé leur ignorance, leur insuffisance intellectuelle sur la place publique. Comment expliquer un dossier qui se passe, qui se déroule au niveau de la Cour de cassation, mais tu viens demander aux gens de l'IDPS quel est leur problème dans cette affaire-là? IDPS viva. Ce qui yo yebi que IDPS a copié sa point de vue na bango. C'est-à-dire quoi? Ceux qui va libérer Moutou, Oyozongi, Otuni a vu à Bato IDPS. Et Tokokende Nango, Wapi. IDPS viva. IDPS viva. Biloko wana na lingi koyo kango lisusu te. Kayokani? Ndeko Vital Kamerhe akotaki ya liberté provisoire. Abandé ko senga ngo bandakala. Oui. Ceux qui va juge ba monaki que c'est le moment to accorder. Problème nanga Augustin Kaboui ezali wapi. Na moni ba mususu ba komio Augustin Kaboui aza kolobate. Oh, na koloba na zanani. Na komi cour de cassation. Jamais. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Omi bete la maboko obino. Nayokaki bandeko mususu balobi boy. Bandeko mususu balobi ono bila oyo ezana mutu ya IDPS etali nyo sacré. Mais écoutez, ils ont un problème, il y a traîtrise. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Oui. Régime, il y a 1 plus 4. Bilan nango ezalaki na mutu anani. Régime 1 plus 4 bilan ezalaki na mutu ya nani.
Mais écoutez, yo, comment expliquer yo au moniteur on a zone exceptionnellement comme mandataire bango nyonso bazana bakota na bango il ne peut se vivre mais bino ce qui va passer bakota ba mandataire aujourd'hui va passer kota ba poste ministre aujourd'hui nasuka bolobi makambo na omoni peuple zoba ata batindi ba mercenaire na bango na ba plateau ya télévision eloko moko eko changer te aze na biso na 2023 toza na ba discours ya kotenir devant population tokani mana muto abangisa bino il ne peut se vivre naza koyebisa bino boye toza ba co-gestionnaire ya chose publique toyokani lelo naza koloba boye tango tata mokonzi aza ko voyager awo ministre ya affaires étrangères ayaka kozana IDPS ministre affaires étrangères aza IDPS tango baza koloba makambo ba Thomson awa tango baza koloba makambo ba Thomson awa ministre ya économie auti na IDPS Otika nanu naza kotuna tango président de la République akendaki na COP26 awa ministre ya environnement autaki na IDPS tokotuna na problème oko nalobi boye IDPS viva eza bagrimase ya miselekete biso toyebi ke toza kogere mboka biso nyonso yokani malamu mutu akosa bino te ke o eza bilan ya IDPS mo natuni bino kaka ke régime 1+4 responsabilité ezaki na mutu ya Zaidi Ngoma ezaki na mutu ya Yeroja ezaki na mutu ya Jean-Pierre Menga ezaki na mutu ya Ruberwa ezaki na mutu ya Kabila bango nyonso bazalaki bakontable tokani malamu mutu abangisa bino te soki yo oza na réponse akopesa te na mutu na songolo pakala yebisa mutu wana ke nake nanu kokutana na secrétaire général ou bien président ya parti de bakadre mosusu comme ça naka kokutana nayo ose précipité na kosala buzoba te tokani malamu tokani nayokaki ndeko moko atamboli na ba sachet ya basukali na ba boîte de tomate kolakisa batu ke ono Kabila tikaki yango na prix boye Kabila salaki boye non bolukelaka Joseph Kabila ba problème te ndeko wana akoki koya lisusu awa na permanence na afilme ba image wana bino ba palisa botala ba affiche wana. Et ça, comme il avait abordé les problèmes, il y a abordé les sous makambo etali violation ya droit de l'homme. Tokani malamu. Soki ezalaka te ke tata mokonzi mboka aza kosala politique net o Nelson Mandela asalaki na mboka na ye pour des raisons de la paix na mboka. Bandeko wana batika ko rêver place ya Joseph Kabila ezali awa te soki eza na CPI te ezali na Makala omoni situation ok naza koloba boye tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Tshisekedi aza rancunier te bandeko ya Joseph Kabila wana o baza kolekisa na bango nyonso na bamedia pour faire croire aux Congolais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Kabila alinga zonga akamamboka atika kolukele ba problème pamba omoni situation wana ngana za komona ngobolo ezaneti yo osala kate oza chômeur osana mwasi na yo grand frère na yo atio na ndaku na ye mais yo bimyo ke ko beta libanga ke ozo ata musala mwasi na yo olia
ba héberger bino place wana na ndenge kaka ya mawa a créer bitumba na mwasi a grand frère na yo tango kokoma ke ou bien c'est lui ou bien c'est moi omoni te kokomana okomisa mobali no koke na place pa toyokana nano bandeko wana baya batala nano bilili wana puisqu'ils ont parlé bango moko nde ba commerçant ya ba tomate ba biloko nyonso wana oyebi makambo ya société ya égal oyebi yango bango moko nde bazwaki monopole ya ba produit nyonso na bato na bango ndenge bayebisaka bango ke bokitisa ba prix te puisque Tshisekedi akoya kozwa succès na place wana bon ndenge baborde problème ya biloko ya kolia wana toyebisi bango toke liboso na méthodologie moko wana bayebisa biso pe makambo etali droit de l'homme wana bibembe wana bakompare bibembe ya Félix Tshisekedi na bibembe ya Joseph Kabila na ba fausse commune ya Maluku bakompare bango lisusu naza komituna UDPS viva moko soki navandi na télévision na lobi ezali ngamu naza kolanda ou bien eza mutu mususu nayokelaka bango mawa puisque makambo oyo eleki na mboka oyo d'abord tozalaki absent na ba concert des nations Congo ezaki non état c'est toujours avec Joseph Kabila batu babandaki est-ce que natango Joseph Kabila likambo euti kosalema awa babeti kaka masasi boye babomi mutu koto bakangi batu nyonso place na bango wapi boloko UDPS viva batika oreve eza babiloko moko nostalgique ya pamba batika kolukela Kabila ba problème ya pamba puisque ye moko aza conscient que bano oyo bazolukela nga ba problème ya likambo nini UDPS viva silence na biso eza te ke tozangi ba réponse ya kopesa bango barima eza ebele UDPS viva balobi ke non awa ndenge bovandi boye police rwandaise ekoti na Goma comment est-ce que batu mobimba bavivaka toujours lukuta sur lukuta lukuta sur lukuta toyoka na malamu bandeko bavandaka na Goma nayokaka balobaka ngo bakende kosala misala na Rwanda baye kozonga toyokaka moto ngai mo nakendeki na Goma wana ngai moko babeteli nga lisolo te nazalaki wana mais soki lelo ba police ya biso basololi na police ya kuna ndenge toza miri mitaye wana muibi autelaka kuna na bato église akoti awo ayibi biloko ake ou bien muibi autaka kote na biso akoti kuna ayibi soki biso toyebisi bato église kuna na biso atolobi to surveillaka miri na biso po mutu akota te mais elobami te ke biso tokoki kote pa na bango bie bango bakote pa na biso tozalaka quand même na culture ya koyebisa ba congolais vérité UDPS viva UDPS viva nayoki balobi ono troupe ougandaise ekoti pa na biso pona kosala nini bandeko na ngai ndenge tovandi awa viper ekoti awa nyoka oyo ebomaka wana ekoteli biso awa bato ya église kuna balobi no nyoka wana aza ko représenter danger kaka et pas bato UDPS même biso aza ko représenter danger ba sauter mire balobi tozoya na ba machette na biso na mandu tobo manyoka wana biso nyonso omoni mutu moko na kati na biso balobi oh baye kosala nini mais ba ADF mo baza ko boma bandeko na biso ya Ituri na Beni wana ba débat ezalaki na ba chaîne de télévision nyonso Félix Tshisekedi azosi sa guerre mais bino sinde botika ki guerre wana Félix Tshisekedi aye kokuta makambo bino botika ki UDPS viva biso UDPS kozali ko soutenir guerre wana te nous sommes derrière la position du chef de l'État
na bato baye kotenir armée okambi wana eza mpona bandeko na biso ya este bazala na kimia tokani malamu bobetela tata mokonzi ya ekolo maboko bokakola maboko likolo balobi o eza haute trahison. Haute trahison ezali nde bino non assistance de personnes en danger. Bande kona bisana basa koboma bango mikolo nyonso sikoyo banda armée wana basali coalition nawe ya biso bakomi contraquer ba ADF yozo ebisa biso po ba intérêt na bango eza menacé. Tokani malamu. Tokani malamu. IDPS viva. Bomoni bande ko wana ngana kwa bino boy na kotika ka bango lisusu te tozola na malamu bino konyonso na moni bino pende ba mususu bokoma ka 13 agité boza agité kwa nini est-ce que biso tosto déclarer forfait na biloko wana boza bangelo ko nini tala bazali ko présenter procès Floribert Chebeya bango bato batambolaka na basachet ya sucre na baboîte de tomate image wana baya koyebisa biso ke su Kabila makambo ezalaki te su Tshisekedi nde makambo ezali kosalema silence radio IDPS viva et puis na koyebisa bino boye ngai ndenge naza boye na bangaka ba compétition te na banga ka ba compétition te politique et tu te fais ça eziraka matine oyo na convoquer Ngolo dans 24 heures non c'est ça kotona na kendeki na IDPS viva na kendeki na ba membre ya IDPS tokendeki na ba zone oyo ezaki répété na obédience ya lamuka entre guillemets mais tango nazaki na bandundu wana secrétaire général ya parti nini mususu akende pe kosala yango na lobby secrétaire général ya parti mususu azwi ba cadre ya parti akiti na bango ba mobiliser bango mais yango naza koyebisa bino boye na lobby boye bazana ba sous-traitance na bango na kati ya parti soki oyoki mutu aza koyebiso boye Kabundu na Kabuya babomi parti benga et sous-traitance. Comment expliquer même si vous avez un problème avec votre tête Batouana Baketi Bapesi parti Bakomisi parti na pouvoir. Quel est l'objectif d'un parti politique? Nasina Ebisabino place au boy. Nasina Ebisabino place au boy. Équipe nationale ya France. Ba Michel Platini Babeta. Mais Babesa France Coupe du Monde. Babesa France Coupe du Monde. Mais Zinedine Zidane Babesa France Coupe du Monde. Voyons que nous comparons Zidane na Platini. Non, non, bien. Biso, que vous le vouliez ou pas, dans le biboye, ata motema mabe et Mathieu Ndengeni. Biso, bakotanga histoire ya IDPS. Alobi, IDPS ezaki créé par les 13 parlementaires. Alobi, ok. IDPS ezaki dirigé par tel secrétaire général, ok. IDPS ezaki dirigé par tel secrétaire général, ok. Mais la commission qui IDPS na pouvoir, non. Oyo, IDPS va diriger Kango na Batuboy. Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kaboun, Augustin Kaboun, avec tant d'autres, IDPS va pouvoir. Manobi Boy. L'histoire va changer à Yango. Pas fabriqué dans la Lanza Kolobaboy. Naï Nazara Canada, Normé Lazawat. Normé Lazawat. Yakao. Wobomona. Botele Manan. Leki na biso. Leki na biso.
bakolika na kata permanence. Oui. Yena yaya na ye Igor. Vidéo moko esali tour du monde. Oyo bande kwa Augustin Kabuya aye na bango na mboka na bango affaire nommé bango na moni pe batu bazolanda babuso ba wana. Mais Igor nde yaya na ye. Ye bango mi bakoli kaka na bureau na nga kuna tangu nga nazaki secrétaire national et porte-parole. Lelo na komi secrétaire général na longola bango. Comment expliquer ça? Il te fait se vivre. De Boana Aluka Oloba Makambo Mususu. Oyokani malamu. Kende gofana. Il te fait se vivre. Il te fait se vivre. Ndenge bozali awa na koyebisa bino boye batika ko distraire bino batika ko dresser bino contre tata mokonzi ya ekolo tokani malamu nayebisaki bino mbala elekaki boye gouvernement oyo toza nango ebele kaka nous sommes un parti au pouvoir gouvernement ya 56 personnes biso toza na 6 pamba toza na 6 sur 56. Est-ce que ata oza na bonne volonté kosala ndenge nini? Est-ce que kosala yango? Soki toke na parlement eza na 500 députés. Mais biso toza na 32 sur 500. Makanisa yango ata uti lola. Okosala yango? Na sur 108 ou 109 ozaka na sénateur moko. Babiloko nyonso wana il faut bayebisaka bino yango. Batu batika kodresse bino contre chef de l'État. Tosi tokangi sentir na biso na 2023 tokobeta compétition na bango topesa tata mokonzi majorité akamba moko. Tokani malam. Batika kokosa bino biloko nyonso bakoya ono tala baike bino bozo nyoko maboye. O bino ba combattant. O Nazaka boye bisanga etali bisote. Tokani malam. Est-ce que biso tokoboya tata mokonzi ekolo? Tokoboya tata mokonzi ekolo? Soki bango bamonike tozo kamba mabe, IDPS viva. Soki bamonike tozo kamba mabe. Mais batika biso tokene na 2023 ba sanctionner biso eza boyete. Popo monake pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le premier président de la République nano asali ata mandat na esilité. Na mi mandat na eba komi oloba yoko sa okobrike lisu deuxième mandat. Il faut lo est-ce que na tango ya Kabila ndenga bandai ko bomamboka oyo. Yo tikala ko ebise biloko wana. Mais le président de la République son excellence Félix Tshisekedi en plein mandat à l'obike décembre 2023 élection. Est-ce que Kabila alobaki yango? Obetela tata mokonzi ya kwa maboko. Tolobi makambo nyonso. Tolobi makambo nyonso. Siko na lingo yebisa bino boye. Bo se décourager na eloko mogote. Toza ko bunda po tozela bino pe ba moyen bo fete malamu na ndenge katoso. Na président ya parti na baninga awa pour fêter pe malam. Ça peut être aussi l'une des raisons où ekoki pour empêcher ngana déplacer te avant na lukela bana wo yangai ndenge ya ko fêter malam. Tekani na oyo etikali osala confiance na tata mokonzi ya ekolo aza kobunda mpona condition na biso échanger zamba